Oui, bandeko balandi ya tukomwa peut-être yebisa kibino liste lukula liste toza awa na commune ya Kisenso to yebisa kibino le 17 mai tokozala na commune ya Kisenso na libande à Saint-Étienne ba 6h après to kiti na maison communale to ko tambola elongo na bana Kisenso oyo bazo ko réclamer bozongisi ya mituka badank oyo yaki kosala nzela banda maison communale ti homme 30 le 17 mai bana Kisenso basangani motoluku ya bana Kisenso bokomona bilongi na obomona te na bana poto na misu baza pays d'Afrique na baza ana Kisasa baza président na Kisenso bazo bunda bokomona bandeko artiste Kazola bokomona bandeko ba Nise Mifia bokomona ba Kido Matumona bokomona ba Dr Fonani bokomona ba Didier Kiki bokomona ba Trésor Bazola bokomona ba Koko Muya bokomona bandeko ebele ba Yabo Yabo Pongo Yabo Claire bokomona bango awa na ba image ya lelo donc toye a poto la Sabino ndenge bana Kisenso bakolela Kisenso et sécurité paille. Kisenso nzela malonga ezate. Kisenso école malonga ezalaka te. Kisenso hôpital malonga ezalaka te. Donc en bref Kisenso existaka na bato. Mais eloko babengi o l'état il faut ça la gouverner se prévoir. Na Kisenso baza eloko moko te. Courant ko déjà ça de l'ennemi. Nana yebi ça de l'ennemi. Snel la Kisenso existaka te. Yango lelo ba Kisenso batamboli. Ba ifito telema. Va comprendre que Kisenso peut exister. Ça peut la carte, il y a la République démocratique du Congo. Et c'est la carte à vie de Kisasa. Vie de Kisasa dirigée par Jacinthe Ngobila. Champion va conseil. Tu as bien chaque tu as bien naka. Tu as boss avec Kisenso n'a pas problème. Sérieux. Chaque jour, bazo côté là-bas tout. Maï kolo bakute maï libu ya do melaka. Ben kola malonga ezake. Donc tu as le 21e siècle. Mais tellement biloko oyo bana Kisenso bazo déplorer. Kisenso c'est la carte ya vie de Kisasa. Mais le gouverneur a vu le mousson des Aranines. Et c'est comment d'ailleurs Kisenso. Jacinthe Ngobila, Kisenso ngoya bien c'est comment. Oye ba population na bazo vivre ndenge nini. Mai ya nini ba melaka. Ba tanga ba classe lenge nini. C'est ça que ndeto zo réaction ya moto moko bongo to kita. Bomo na ndenge marche ya kafu et ko sala mokolo ya lelo. Bomo na pende ko na ngai golf kizoa. Les grands producteurs. Azape na biswa. Kisenso bon moko. Kisenso bato bazaka diviser te bozomona artiste Kazola Anise Mifia Didier Kiku ndeko na ngai docteur Fonani docteur mususu pe ye tozana yi awa bomona ke Kisenso zaka toujours ba moko donc ça se réaction moko bo comprendre que tozolongo awa ti maison communale mettre Anise mbote ndeko tozana sengo parce que lelo ne lelo bana Kisenso ba telemi au monde la plupart ce sont des jeunes ba jeunes ba telemi il fallait te réclamer retour à misala nzela tozolongo awa ti wapi ti maison communale tozo kita to koti penza avenue Matota après to komi na maison communale to tangi memo na biso après to panzani wana mais na kotuna mamutu na moko bolimbisa ngama muki na moni yo telemia maître Anise Mifia na moni artiste Kazola telemia eloko moka makazo se prépare te ndengene non mais oyebi cause ya Kisenso pona cause ya Kisenso esengeli to zala uni en fait babiloko akala wana ngolobake oyo azala koto leader na oyo bazoyo kanete babiloko akala biso na génération na biso to lingi entente ezala unité ezala pour que to développer Kisenso. Merci. Ndeko Kazola mbote. Mbote mon frère. Bonne santé. Très bien. Na moni yo pina lelo ngolobake lelo nde lelo. Lelo za lelo. Toye pona o to mona ki Félix Sali na Kanluka ARP awa. To mona ake na Kanluka na président Mbosso. Bon Kisenso. On a posé au babandeki na Kisenso basi ça peut awa. Donc aujourd'hui c'est aujourd'hui déterminé pour la reprise des travaux de la route de Kisenso. Donc tokotikate ceux qui tomoni nzele zongité. Na moni bino boza bino mibale. Ngape na za mopanzi. D'autres fani pas mopanzi. Parce que yango ne sala cause moi polémique na kata groupe na biso mais il faut que Kisenso tout koso. Est-ce bandeko ba yoka na kati. Moi j'ai ce mot ya solidarité doit mona kido. Boza ensemble. Na aucun conseil par le ndengo na ya za avocat na za avocat. Pour Kisenso, il n'y a pas de parti pris. Donc pour Kisenso, tout ça bunda. Mukolo l'élection de 2023. Nous n'avons pas la marque naie. Mais awa wande, c'est le cambo ya Kisenso za maman na biso, Kisenso papa na biso. Donc biso to abana. Oye le kaka na ba makambo kaloneza, ce qui est passé, c'est passé. OK. Donc bon moni que l'élope réconciliation. La bana Kisenso, donc Kisenso bon moko. Gradeki yango ya sengo nango da toza ensemble biso nyonso tout mbote docteur Fana oui mbete ndeko Didier Kiku to moni bino awa tozo kende et c'est une maison communale tout ba réaction na yo ndenge ka to yokanaki pona Kisenso na biso to lembate
Objectif de biso ezali totambola mokonza mboka yo kabiso po basala biso nzela na biso oyo talaka mapango na biso de ekei ndenge tooloba biso tout ba notable ya Kisenso toza wana pona intérêt commun donc pona Kisenso tosala oyo est essentiel donc bakonzi bakomona biso penza torekama nzela na biso donc c'est ça l'essentiel. Ok, donc bandeko na bozolanda ngai oyo akozala na marché au te nalobi bien oyo ndeko bomona elongi na marché au te alobaka susu na compte ya Kisenso te aza mpe mwana ya Kisenso te vrai bana ya Kisenso bango oyo eza te kozala gabonais ombengaka mwana ya Kisenso te il faut ozala awa bamisi basomi babiye ndeko na biso golf kizo asomi biye na poto ayeti awa yo oza na quartier dingidingi oza na quartier sola oza na quartier kitomesa quartier de la paix quartier 17 mai ozola nini soko pense na marché au te oza mwana ya Kisenso te oyo eza marche ya confirmation. Mbote ndeko na ngai. Mbote ndeko Didier. Boni santé. Malamu koleka. Docteur bakombo na docteur. Na baka docteur nani? Je suis Jado. Docteur Jado. To moni to zena ba réunion to ba ke lelo to kotambola to lakisa bakonzi état national et international ba comprendre que Kisenso eza enclavé. Kisenso zela malonga ezate, Kisenso sécurité paille, hôpital ezate, école kutu kolobate. To yuyo a réaction na. Ndeko Didier lelo doza déterminé. Objectif est moko bazong sélection de la Kisenso. Ya moni population ezali awa. To alika muso kolobate. Objectif ezali ba konzi boyo kabiso bozong sélection de la nation ya Kisenso. To za alika mibale kolobate. Eloko to eli yango wana. Point barre. Ok, merci donc bandeko. Voilà zeka ke bandeli ya émission lelo to za awa na Saint-Étienne en direct ya commune ya Kisenso. To zo kita vers maison communale. To la Kisabino marche ya lelo ko sa malolenge nini. Bozomona ba leader ne bazoloba ngai moko pena koloba wa vrai notable original de père et de mère na koloba parce que na natif la Bible le baki boyi but nyonso ba ressentir arriver à Yesu Masiya même na Israël kuna place Yesu abana na Israël ngape atake notable bana commune nga Kisenso zo kita malembe ti place to kende tiko zo bande ko mibali to zo askope bande ko na biso basi ba comprendre que marche oyo ezina ba kushi nyonso mbote mama mbote papa to moni bino wana ba pola pembe message ngo za ndenge bon souci na biso ezali tande biso de tozali na kata Kisenso obatalela biso makambo oyo bako kotika biso boye te tozo souffrir bata ba moto faire bata mituka banzela ezali te to na posa bazongisela biso nzela na biso ebonga toko vivre boye te maternité yango pembe toko koya kobota tozo ya makolo muto azobota na nzela omota ke esala biso bien te fo nzela euta tikuna ti toko koma koto po esala biso bien toza na esengo. Mbote papa. Tomoni bino abile bozo marcher pour na kozonga ya banzela ma Kisenso. Oui, tozo marcher pour kozonga banzela Kisenso bazongela travail banda bakata nzela ebeba batu na se kuna banda ko ebeba likola nzela o banda batika msala fo bazongela msala. Merci maman. Mbote mama. Mbote papa. Bonne santé. Santé bien papa. Moi les besoin déterminé en 6 heures. Eh bokene toka kama il les besoin tambola pour nzela na bino. Toza déterminé pour balinko bongsela biso nzela te ba bongsela biso nzela po biso peto ko makimia. OK, merci. Donc wana zaki réaction ba maman to équipe to suba papa to suba maman to roza pe bilenge. Bon moi parce que moi bon moi elenge marche kala mi to zo banda. To zo kende bon moi ndenge makambukeleka.
lobanga maloba tokufa awa tozokufa na kisenso tobukani ekobongisa mokonza mboka na biso boti mbeto Combien? Combien de transport qui c'est ça?
tozalaka na transport te Selemba bana transport bana transport Kimbanteke bana transport Kisenso bana transport te chef de l'État lobela biso telema mpona Kisenso tala Kisenso tozanga prince akala oyo parlement tikali biso yango na ba basi na souffrance trajet kaka awa na awa kaka mpe tozofuta 1000 francs mpona nini nzela ebeba fale batika biso kaka na nzela na biso akala me bayeli kodétruire biso baya babongisela biso nzela pasi eleki mingi mai pasi nzela pasi nyonso ya pasi mpe tozokoka suke
liboso. Bokanga boy. Kolekito zonga sima. Zonga sima. Oh, c'est clé délégation zo écoute. kanda penza omona eza likambo ya mabele omona bana nyonso baza bana kisenso kanda ezali mpo na nini kotala ndenge batikelaki biso mabulu lelo bandeko na biso bakoki ebele bandako ekei oyo ezali deuxième fois tolobi ase bale tozala na nzela bandeko oyo nyonso ozomona eza parti politike te ezaka biso moko milenge na bakulutu na biso tosangani tolobi se ase bale tokita na nzela tala yango toye biso nyonso ebele bandeko bozomona ntina maison communale mpona koloba se ase bino boza bandeko ya société civile eza deuxième fois bosala marche na une année donc toyeba sikoyo ya première année ezalaki baretombé ezalaki lolenge banda kozela te oyo sikoyo ntango boza kosala soki esali keba oyo boza kozela ekomi te suite na yango ekozala ndenge nini. Nous espérons naza positif nayebi te eloko tosali lelo solution ekozala solution ekozwama oyo ekosatisfaire biso nyonso bongo soki solution ezwami te biso mpe tokolemba te chaque jour bakozwa biso na nzela tokozala wana mpona kolobela promesse memo oyo esengeli amemango na bainstance supérieure notamment na gouvernorat ya ville ya Kinshasa na ministère ya infrastructure pourquoi pas na présidence de la république makanisi na biso ezali nzela ezonga alors tozotanga memo tozala kimia motolanda na moke nyonso. La population de la commune de Kisenso dans son ensemble avait salué à sa juste valeur le début des travaux d'asphaltage de la route de Kisenso, tronçon compris entre la maison communale et l'intendance de Lemba. Une commune restée longtemps marginalisée et caricaturale ne pouvait qu'accueillir avec satisfaction les débuts des travaux de cette route qui constitue un motif de soulagement. Cependant, alors que la même population attendait la fin des travaux pour célébrer le désenclavement de sa commune, elle constate avec stupéfaction l'arrêt brutal de travaux sans aucune explication. Monsieur le bourgmestre, vous êtes représentant du chef de l'État à Kisenso. Faudra-t-il vous rappeler le calvaire de la population de Kisenso après le passage de Jacques Louis? La commune de Kisenso se divise en morceaux à cause des érosions provoquées par l'arrêt de ces travaux. Nous avons des yeux pour voir ou pas. Plusieurs familles ont perdu leurs parcelles. D'autres dorment à la belle étoile à cause de l'arrêt de ces travaux. Nous avons le cœur pour compatir avec les victimes ou pas. Les trous creusés par les engins en prévision de la construction des voies d'évacuation d'eau se sont transformés en érosion en plein centre de la commune. On nous voit ou on ne nous voit pas, papa? Les érosions artificielles créées par les engins ne font que se multiplier et font beaucoup de dégâts, plus que les anciennes. Nous avons des yeux ou nous n'avons pas des yeux? Monsieur le bourgmestre, la population de Kisenso sont victimes des érosions et inondations, constate qu'il y a une volonté manifeste de la part de l'État congolais de travailler pour la disparition de cette municipalité. La population de Kisenso ne comprend pas la passivité
le silence coupable de ces élus, que ce soit au niveau national que provincial. Les élus qui sont censés apporter sa voix auprès de décideurs, fort malheureusement, sont restés silencieux, comme si rien n'était. Les eaux de la pluie créent des dégâts dont la population en sont victimes. Plusieurs sont ceux qui ont abandonné leur maison pour se réfugier ailleurs. Monsieur le bourgmestre, la population de Kisenso en a marre. Elle est victime d'indifférence des autorités, tant au niveau national que provincial. C'est pourquoi nous exigeons, la population de Kisenso exige, la reprise immédiate et sans condition des travaux de la route dans son tronçon, compris entre la maison communale de Kisenso et l'intendance de l'EM. Deux, la mise en place rapide d'une commission ad hoc chargée d'identifier les vrais problèmes qui bloquent la reprise de ces travaux. Et nous demandons à ce que quelques-uns parmi nous fassent partie de cette commission-là. Nous, la société civile, on veut faire partie de cette commission. Nous devons savoir pourquoi les travaux ne reprennent pas. La programmation du financement de la 3e tranche de la route de l'avenue de la paix. Cette avenue-là, parfois, on veut que les travaux puissent recommencer et ça, la mandenge population est 4. Le lancement des travaux du projet Kinelenda dans la commune de Kisenso. Nous avons entendu dans la commune Moussou ce projet on est Banda. Pourquoi à Kisenso ça ne peut pas venir? Dites à vous à nous dire ce qui est Banda, mais nous avons suivi par voie des ondes de Kuna et Banda. À monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentili Ngobila, de venir en personne à Kisenso, en visite d'État, pour palper des doigts les réalités sur la vie de cette population et d'évaluer le niveau de risque que ces travaux représentent. S'il ne vient pas, je vous assure que ça sera une calamité ici à Kisenso. Parce que les parcelles sont en train de partir. Enfin, un appel de détresse à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fatih Béton, de s'impliquer personnellement à la question de la reprise des travaux de la route de Kisenso, de venir comme il a fait en Kalouka, Monsieur le Président de la République. À Kisenso, il y a des morts. À Kisenso, des maisons sont en train de partir. Pourquoi vous ne venez pas à Kisenso? Pourquoi vous ne vous donnez pas l'ordre à ces ministres d'infrastructure de reprendre les travaux? À la population de Kisenso de rester vigilante. Lisu likolo ya lisu. Parce que tout le monde, à tout moment, la société civile peut revenir pour vous appeler pour que tout tamboula. Cette fois-là, ça ne sera plus ici, mais ça sera au ministère des Affaires des Infrastructures. Donc, pour que tout le monde sache que tout ça n'a pas changé là. Donc, je vous remercie. Je reçois ces mémos de la société civile de Kisenso et je promets de transmettre ça à qui de droit. Vous pouvez compter sur ma loyauté. Merci de tout cœur. Maître, tu es au Landa, mémo na yo, awa to la millier moko ya Kisenso. To yebi ke mo so mo za bakasa ba français yo kana bien ke. To ngondi mo la biso na lingala, bana kiso ba landa na bosolo. Mémo yango elobi nini ndemo la bana Kisenso na lingala ba yeba makambo ko mami wana. Botondi ndeko memo oyo topesi na bourgmestre po amema ngo na instance supérieure contenu nango elobi boye. Bana Kisenso balembi na pasi ya nzela, na pasi ya érosion, na pasi ya inondation.
bandako na bango ezobuka na du jour au jour. Bavi na bango bato bazokufa du jour au jour à cause de l'érosion. Mais l'érosion wana ebotami yango moko te. Ebotami na nzela o l'état congolais na gouvernement central. Basalaki babandaki na banda maison communale ti ekende na intendance ya Lemba. Mais tango babandi kosala nzela wana batimoli mabulu na bango. Tango basilisi kotimola mabulu batiki yango bakei. Banda bakenda mabulu batimoli wana créé ba érosion makasi depuis 2019. Ti lelo. Batu bazo kufa batu banda kuna bango ezokende. C'est pourquoi lelo société civile ezuni ningisa ya koluka ko faire entendre voix na ye pour que misala nzela wana ezonga parce que bazoko sabiso tantôt c'est le gouvernement congolais qui ne donne pas l'argent, tantôt c'est les bailleurs de fonds. Maintenant nous voulons voir clair na makambo wana pona nini nzela zo salema te yango to lingi to mona clair na misala wana. Voilà objectif ya marche o ezalaki yango wana. Tant tozo marché maintenant landi bien na bokebi population qui se zobela qui senso na commune nyonso tout transcrire ça là qui senso transcrire ça la kati qui senso ko la malonga ezalité qui senso balobi l'autre ka malonga ezalité donc nyonso qui senso resistaka na batu yo yambisa ngona ndika yo mdezo kumba lisanga ça va nyonso et ça n'a plaisir parce que cette fois là c'est la population qui parle. Cette fois là c'est le peuple qui parle. Le peuple d'abord otoyokaka yende mutazoloba tangu ya lobi bongo. Et ça message batindi na ba instance supérieure pour que bayeba que côté wana eza na population oyo ezo senga développement. Mais marché munene kozala ndeni soki nzele zate. Soki le pays est la commune est enclavée. Comment est-ce que marché munene kozala? Pour que marché ya pour que école ya bien zala. Il faut nzeleza pour que transport ya. Il faut nzeleza la. Mais tant boyebo timoli botiki bokei. Transport akoya ndengeni bobomi parce que transport azomeka koya pour abaluka azoko ko baluka te à la maison communale. Même s'il venait ici à la maison communale, ça représente rien parce que eza pembeni ya matete. Biso tozolinga transport abaluki boye ake tine intendance. Nde wana akoti kisenso. Mais soka suki na maison communale awa eza kisenso te. C'est pourquoi to sengi soki vraiment tout royo to lati ba bandelette ya pembe. Mais l'autre jour musuza ezala ya rouge. Ezala rouge pour ni parce que to lingi to lakisake. To zana kanda. To ko se pelate que nzela na biso ezala boye na biso bakufa bat ba kima mapangu na ba musu ba komolala libanda pona mangamba nzela oyo. Voilà en fait ba makanisi na biso. Honorable Tekazula to komina faire marche to zakine bande to zaki abasi to komina suka. Honorable Tekazula tala micro na biso to ba procédure oyo soki simbité gouverner c'est prévoir. L'état ya Congo azone matoy mangbongi. Soki ayokité bon ça soutenir. Ngana sepele de pona marche oyo eza une grande réussite pour population qui senso mais to lobi boy soki bayokité yambala oyo na ba mama na bana na biso na baniao na bambwa tokotambola tina palais de justice pas chef de l'état zalaka to ana posa nzela o esila à la prochaine exabitant dia rouge parce que ce qui Tshisekedi le père Lobaka le peuple d'abord ngana lobi lelo qui senso d'abord ndenge to moni Tshisekedi atena kaluka ayapena kisenso kaluka leki kisenso lelo ko moko te oh nzela kisenso ezaki na projet avant même kaluka kisenso salanini kisenso bomba ni bomba nani to ana posa ndenge tozomona na bakaluka na balimete kisenso pe eya esala manzela to ana posa nzela moto transport est comme cher kisenso ba na mbongo te nous avons besoin nzela oyo ezonga parce que gouvernement ya RDC ebomi population kisenso bandako ekoi bamapangu ekoi batu bakufi mon frère. Okay, on ne peut plus voir ces choses ici. Merci Mbote papa. Mbote. Tomonio awa na marche ko tambola na bana Congo de ba réaction na yo eza ndenge. Réaction na ezali ndenge baninga balobi reprise ya travaux ezonga. OK papa yo le bini. Bonjour. Président de la République. O ezali jeunesse haïtienne. O ezali tosangani awa na ka o mariage moko eza toni te toza tata moko mama moko tozo biso eloko moko olasa projet ya 100 jours qui sensu totikali kozwa te eloko te olasa tigelu qui sensu tozu eloko te olasa zéro trou tomoni te chef de l'état oza jeunesse qui sensu toza parmi ba jeune oyo tobunda na yo lit tobunda na yo lit na kati ya mboka autoriska pe ba vie na biso makambo oyo lobaki na biso meka kosala yango oyo ezali en vagu tozali koalerter na opinion internationale pe nationale oyo tokosala deuxième fois ekozala soki olinga jeunesse oyo yo ozosire bakufa bakokufa soki okolinga jeunesse oyo bamona clair mpona gisensu tomona clair na oyo eza avant kutu obandi bon naza kopesa merci mingi oyo aza payeba sportif na biso payeba sportif nazo makasi ya gisensu napesi merci mingi na colonel Jacques na batroupe na ye nyonso
ndenge babateli biso tosali marche na biso na kimia ebandeti na point de chute essentiel baninga nyonso basi balobi yango ngai napesi kaka merci na colonel Jacques Muntu na ndenge babateli biso na kokende na kozonga vraiment eleki na kimia yango napesi merci. Mote yabo mote papa c'est-à-dire que bana quartier 17 quartier baza représenter na kati ya marche ya mukolo malelo moi message mukolo kopesa bana Congo. Non, son excellence Fathi Betono Bananaye yende numéro 1 à Milimo Nyonso à Congo. Son excellence, pendant que vous dormez sur vos matelas luxe doux et tendre, venez voir comment les autres balala wapi balala ndenge nini bapato jarana bapotopoto ndenge nini. Ouais, qui de droit oya ebi musala oya fingela sala sala musala sengo sala. Ce les alliés gouverneur aya ko palper de doigts. Cette population est meurtrie, perverse et corrompue parce que Bodozwa Moussa Nabino na maboko côté na responsabilité na boko mi balete. Voilà pourquoi les autres télémi poto lobela yango. Bosala poto da beni na bino na biso. Alléluia, amen. Oui, merci bandeko balandi ya tokomu wapi makama malambo swaka malamu. Marche ya bana kisenso ya réclamation ya nzela kosenga bozengi ya nzela maison communale ti homme 30 et uti kosila toza bele bela suka toza libanda ya maison communale ya kisenso boyoki bandeko ndenge balobi na kosenga kala bati ba ko diriger mboka oyo gouverner c'est prévoir ba ministre ba konzi ya mboka Congo boni na ba commune subo ko laser ba makambo belé bana kisenso ba kolela kisenso zanga alimentation kisenso zanga piscine kisenso zanga école ya malamu kisenso zanga hôpital kisenso zanga nzela et sécurité pays ba konzi boyo kambela bana kisenso ata jeep la police na ministre na kisenso jeep les impérations na kisenso zate soko le dozuli kambu na kadi na Saint-Étienne ambulance nous tout comme ba police même jeep la police ezate bandeko na ngai bosunga Congo gouverner c'est pour bosunga pe RDC bosunga pe commune ya Kisenso yango bana kiso ba telemi boyoki ne ba lobby ba konzi si c'est vrai boza ba congolais boko diriger ba congolais boza bana ya Congo ne bo fingera ba misusu ba double nationalité bona Kisenso 48 heures tout le monde en réalisation na Kisenso to suki awa kimia kolonzambe ezra bote na biletu kutemu ko malobi